Et bongo la Chine, mami, déjà azo s'organiser pour n'akoluka moyen ya ko apporter main forte nae par rapport à la situation oyo parce que yo bano bundelai. Non, mami non, j'appelle à mami te. Donc ngai mami non ba benginga te. Maman Jackie merci na message, Jackie mon Jacquina, te présent en se disant merci. Non nous pena mami benginga te. Renata il faut ku merci. Venanga apo Firenze parfum le bon odeur merci. Non nous pena mami benginga te. Non nous pena mami benginga te. Mo pécha exi péchanga merci. Bon on débat benginga donc les restes hein, pas encore. Parce que la fille oh yabaki ko douter à maman Karine la balité était maniquée ezaki Fivette Mayamba na Yvette Kalombo batuna s'adresser na bango misatu wana. Awa outi kotanga 3 personnes oyo babanaki ko douter na mariage à Karine Mokonzi et puis bateau peyo o répondaki babazalaki misato. En passant tu as cité les noms de Maniké, Yvette na Fivette. Mais pourquoi aujourd'hui na maladie na yo ozo bimsa beaucoup plus combo ya Fivette et les deux autres comme on a bango ezoko kanate? Pourquoi? Ni Fivette Mayamba abana ko finga de décembre tina max la répondre était première émission na ko répondre et pas Sarah on a sala ki wana ndomoni wana afinginga na olakisa yo akokotaka na Karine nanga okotisko na Karine nanga tano ekoki na olakisa olia pa ou déjà na monde spiritualité pa eza déjà libulu eza déjà mutu kokufa nda kokunda mutu donc ça veut dire akobomanga et ça l'état pas même 2 semaines na olakisa dans 2 semaines olakisa saka tout atanga ki ngolo 2 semaines ekoki te une semaine après na zui malade na omuka mukusa na nzoto mukusa musona kwanze ebimisi mai na bapota na makila nde na kei esika basalisaki valdi na kisensu na mama nanga po ake ekuti kosola nga kisi na mama nanga toketi na kisensu koto basalisa valdi tambwe na ke kuna basalisi nga penda batraite nga bayesi nga eza mpese euti na YouTube. Et bongo la Chine, mami, déjà azo s'organiser pour n'akoluka moyen ya ko apporter main forte nae par rapport à la situation oyo parce que yo bano bundelai. Non, mami non, j'appelle à mami te. Donc ngai mami non ba benginga te. Maman Jackie merci na message, Jackie mon Jacquina, te présent en se disant merci. Non nous pena mami benginga te. Renata il faut ku merci. Venanga apo Firenze parfum le bon odeur merci. Non nous pena mami benginga te. Mo pécha exi péchanga merci. Bon on débat benginga donc les restes hein, pas encore. En fait, on a de la Chine, de Karine Mokonzi. Donc, on a qui vraiment éclaircir, Batouké, et ça, les balles solo. Et en plus, Karine a qui, débit à Zeminae. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis.
Voilà, mbote na bandeko balandi ya émission Le Cours de bonne conduite, bino baye bozwa kalibaku ya kolanda émission tous les jours et pas ya Sarato la télévision et puis na ngambu ya Top Media télévision boye imalamu na émission na biso oyo musala e bengi biso lisusu encore une fois tout le moyen to ya kolukela bino les informations actualité makambo o ezoleka tout autour ya bandeko na biso ba chroniqueur na ba chroniqueuse. Voilà pourquoi to longwe depuis ngambu ya lemba limete to ye lelo bongo na ngambu ya ngaliema une façon ya koya kosala musala na biso eloko nini ememi biso awa nakanisi depuis pas mal de temps barimer e banaki koleka éléphant de la presse azali na maladie oyo babenga kango nakanisi kombo nango yemoko akoluka kopesa ngo bato ebele bandimaki te lobby yemoko à se permettre pour aller canal live et pas ya Sarato la télévision bisika boni pe bozo landa émission oyo et koki pe kaka te bato bazo continuer kaka kocha ba doute bazo continuer kaka kocha ba tembe ba lobeza ba buzz ndenge bato ya internet ba mesana ndenge bato ya internet ba mesana ko kino sala makamna bango. Voilà pourquoi elle nous a invité aujourd'hui pour Aluka Moya Sala apparition nae Aluka Moya Solola a expliqué exactement qu'est-ce qui s'est passé et nini ozali à la base ya maladie nae nini oyo et sali telelo à se retrouver na baita oyo azanango. Voilà, derrière la caméra j'ai mon réalisateur qui s'appelle Bon Delive oyo amesana ko sala biso musala kitoko awa yazana sima caméra wana azo maniola ba image soki to lo ba langage moko au fongoli pour que bandeko bamona que réellement je suis avec concert nanga ndeko nanga moi si otoye kotala awa mais na ekomone pena na état ya malamu te. Je loue l'Éternel parce que na moni amati afandi na kiti. Lorsque nous sommes arrivés ici azaki na tapis mais to koluka moya to pc maloba Bon Delive ce qui to lo langage moko au fongoli déjà caméra pour que to pc maloba mbote mbote na internet nyonso mbote na ba diaspora tout bolandanga mingi na babone ya Sarato la télévision Top Vision Top Media télévision. Merci na nzambe ya prophète Konde Paul Dominique ozo batelanga tina ngonga yo mo ebetani ya kokutelanga. Donc voilà, merci na yo, merci na Sarato là. Voilà, éléphant de la presse nakanisi to koluka meto kende tout doucement mais topé sabatu makambo ezali importante parce que la télé ezali radio té. Lorsque on vient comme ça à la télé, on doit se préparer et on doit avoir des éléments oyo et que certifier makambo biso tozo koloba. Exactement qu'est-ce qui se passe avec éléphant de la presse? Bon, eloko ezo passé pananga ezaka nasaki émission pas Sarato là na ataka robo na lati les grands caméramans na aussi rappelé nanga nasaki émission moko na Paulin wazaka kosala ta filmanga ka caméraman ezaki série Karine Mokonza balaki bato ba douter Karine a balité en fait on a de la Chine de Karine Mokonza. Ah OK. Et il faut bien préciser Yozali chinoise en fait. Chinoise. Voilà. OK. Donc on a qui vraiment ko éclaircir batuke ezali bala solo puis en plus Karine a qui na zemi qui début a zemi nae dans sens wana n'est tellement la fille parce que la fille oyo abaki ko douter mama Karine na balité c'était maniqué ezali qui Yvette Mayamba na Yvette Kalombo. OK. Batu na s'adresser na bango misato wana. OK. Nalobi bolata ba nini ilora mukuse nganzo tonangeza na batache te naza muta munene po yani Yvette Mayamba abana ko finga nga de décembre tina mars. Okay. Na répondre était première émission na ko répondre à pas Sarah. Okay. On a sala ki wana ndomoni wana donc voilà ndomoni ayeko selanga ba capture on a tinela Sarah mona ba capture honte mais awa lokola wana zaki ba capture atoye epa na yo moko afinginga na olakisa yo akokota na Karine nga okotisko na Karine nga tana we koki na olakisa olia pau déjà na monde spiritualité pau eza déjà libulu libulu eza déjà mutu kokufa da kokunda mutu donc ça veut dire ko bomanga et ça l'état pas même des semaines na olakisa dans des semaines olakisa saka tout atanga ki ngolobi 2 semaines et quitter une semaine après na suis malade na muka mukusa na nzoto
mukusa musona kwanze ebimisi mai sona kwanze ebimisi mai na bapota na makila nde nakei esika basalisaki valdi na kisensu kuna na mama na nga po akei kuti kosola nga kisi na mama na nga toketi na kisensu koto basalisa valdi tambwe valdi ayebi que je sali bambote na o nakei kuna basalisi nga mpena batraite nga bayesi nga eza mpese euti na youtube donc vraiment batraite nga mpe wana baprière bapakolanga huile d'olive kuna batraite nga na huile d'olive bayesi mama atongola nga mosusu apakolanga nzoto mobimba donc ata mokuse ye makasi so napakoli huile d'olive prière nayokaka na nga kimia nafandaka na nga mpe eyosalaki toyebima na biso nayoki na nga mpe tobimi nayebi te mosusu bomona nzire nalongwa nanu chapeau nalongwa na chapeau bomona elongi na nga bato tu bayebi nga nazalaka boye te donc bato nyonso bayebi nga nayebi te le grand cameraman so ozozwa donc botala elongi na nga nde ekomi bomona atala donc voilà basalisi nga mpe wana esili sibitisement naye mpe kolongwa wana tokie na mama tozongi ndako epa na nga tofana mama nalali lisusu boye ebandi lisusu mokusa nde toyokende placement boye batraite nga lisusu pa mama yango nalemba esimbaki te nde bayelakisanga soko mama oyo naa neti lelo na ngirengiri nayingende numéro 25 bato nyonso oyo balingi oyo bana tembe bake koverifie nayingende 25 na ngirengiri donc dambela Khartoum donc bake koverifie nakendaka kuna bacimona libulu bakundinga na kati na bafandisika neti moi ebimi boye na kati ya moi bakotinga na kati na fandi toute la journée après balongoli ngai. Voilà, attendez mama toki malembe avant tokoma nanu na place ya traitement de nini bazo ko traiter yo wana awa outi kotanga 3 personnes oyo babadaki ko douter na mariage à Karine Mokonzi et puis bateau peyo o répondaki babadalaki misato. En passant, tu as cité les noms de Maniké, Yvette, Nafivette. Mais pourquoi aujourd'hui, na maladie nayo, aux obimsa beaucoup plus combo il y a Fivette et les deux autres comme on a bango et Zokoyo Kanate. Pourquoi? Parce que Maniké de John, na kudana ki na ejoute au hôpital na maman. Ah petite sœur, nini longi komi bonde nini. Mais na lobele kepe ma belle émission. Ah, petite sœur, nini le pona ya kababa na Jonathan, Kadima, Prince Babia. Donc c'est ça mes potes. Ah, ma fille, nini longi komi mère, babo ke nga mpese, maman ku boss na maman. Ah, pour baye na maman biso. OK. Ah, nini longi komi boy. Nga bité, babo ke nga mpese boy. Ah, faut l'andela ngo bien, ezan zoto bino YouTube bino boya oh, manika seki. Il faut faire très attention na maman bokotaka. Aleka na ki. Il fait kalombo bol mo eza na suka wana ya ver wana ayako talanga eza ku bol na ye amemele nga mpose ayako talanga pa il fait kalombo oyo o clashaki ayotala il fait kalombo donc ayako talanga esinga amona na yoki makam kuna comprendre ndeni akoma tipa nanga OK na sutika koko baina ndeko na ye ndeni abibi oh mami oyotalanga abi ah éléphant nga na yebi na sima Karine. Donc tu es vraiment ma petite sœur. Okay. Problème ni boy moi no komi boy il fait que no mami se bimi. Na ise mami baba ke ngam PC. Abibino bino YouTube bino boya oyo. Boy barate YouTube ba tebe ba mo sala na ndenga ba kisi. Ndenga ma mebele moni résite okoti ma mboye etenga bi mami na yoki okusoni nde na finga yo et toi bina nga non laisse tomber c'est la famille. Derrière caméra aux allées qui n'anga c'est la famille donc na hôtel on a eu que na passe na hôtel là yo la fille en question n'attend comment on est pourquoi parce que partout dans autres tambola et mara kombo na ye OK moi ni côté na une église au vadeza qui na que sensu OK et bien kombo na et bien na YouTube YouTube en batangelinga fille moko clasher là qui autant kombo na ye Fivette OK na kuna so ki tembe ba ke côté vadeza na ki nga pena okende kuna bayoka OK po biso na liloba balobaka kombo mutu te
prophète Konde a pas soka ben incinérer o emo comprendre mutuni ni wasale o mabe. OK. Donc voilà. Donc moni deuxième fois et robi masusu et pas maman on a kené na lemba ka ive na ni fivette mayamba. Troisième et est-ce que pas maman on sait ça na ingende na lobi wana. Na ngirangir. Donc vraiment la fille pour là na lobande tini. Natana les kamona hote ça délire à YouTube. Et ça YouTube to bengango et ça clash ou base. Donc voilà, on a ça qu'on a sens wana parce que Nazad de la Chine de Karim Mokonzi nayaki pour na ko défendre Karim Mokonzi. Mais oh et comme il lelo donc et ça pas si famille n'a de souffrir. Donc on a évité vraiment. Yona ndekwana mwasi exactement question o na kolukana tu na ngobongo bowele la kanini problème na bino mibale nanu ezali nini po akomati na niveau ya kotindelo ba message oyo yo uti kolakisa na kanti bato ebele ba mona ki ba capture pe bo mona ba capture to koluka moyen to lekisa ngo bowele la nini bona problème nini et puis po komati na niveau oyo komi. S'il vous plaît, gardez vos émotions. Je sais que ça fait mal. Je sais que ça fait mal, mais bon. Comprenez son émotion. Comprenez son émotion. Elle souffre. Elle souffre et donc comprenez son émotion. Mais maman, s'il vous plaît, au se retenir un peu, au meka ko répondre à la question na biso. Boué la kapenani. Dans la fille, n'a bien été en fait. Et bien quand YouTube tout ça là YouTube bah il fait que l'homme route na yebi bango maniki na yebi bango ba grâce moto monana mais la fille na yebi quand YouTube na jour mon autre camana Myriam Mapula que je salue moi ma coach Marcel à question balinette c'est pas na donc voilà na yebi été na mona été ndenga finira na ba message na ndako na je connais pas na yebi ndako na été na yebi porte ndako na été donc na yebi vie na été donc voilà. Oyebi vina été mais moto oyebi vina été ndenge nini akoko matina niveau abana komenanse yo et puis lelo ba message bando ko bima que était maladie oyo za nango source ezali maman. Bon en fait ba nous ba sala misala bona ki mutia mabe ndi ba sala n'habité dans nzamba konda obundelanga nzamba lilo bazalanga donc n'habelo. Actuellement ba traitement na bazo traiter yo et pas ba maman ya ba biki sako bien ba maman ya banganga ou bien ka ba maman baza ba spécialiste ya ba maladie. Non ça ba maman ba traiter ba bokoko. Na kende na prière pas prophète Konde Paul Dominique ta moninga Vanessa. Mais balé tu masque de VS bende ni longi. Masque prophète abi oui. Et loko on est ba bois que le président PC. Il y a Ligorodo. Abinanga exemple ça Ligorodo balet sango le roi masque de VS. Donc prophète a prié lenga le moni nzamba suni bato tout basolanga na appel vidéo baebi vraiment absolument bino beaucoup de gens de komi boy. Donc am so kuchon komi boy. Yori Blaise aebi bedo PC na ebi a Willy PC ne baebi donc presque bakali même baebi. Donc voilà. Maintenant, Oyo Lelo et Komelio, tu as bien dit ici, excusez Zali, question polémique, mais n'en a besoin de peine mais comprendre. Batu Oyo Clasha qui lobby, Oyo Fingaki, Ezali ba Yvette, Ezali ba Fivette, Ezali ba Maneke. Mais Namoni quand même, Yvette a manifesté la bonne foi de quitter et panayer, t'y venir pour aya ko assister yo, même t'amener quelque chose et puis aussi je vois Sarah Tola Plaza motivé, ya ko luka moyen ya ko apporter soutien naïe. Et bongo la Chine, mami déjà azo s'organiser pour na ko luka moyen ya ko apporter peu forte naïe par rapport à la situation oyo parce que yo bano bundela. Non, mami non, j'appelle à mamie te. Non, nous peut pas parce que na bomba qui en depuis kaka. Bah oui, ça na bomba ko bimisate pour et bah ça sous problème nous la problème. Donc tellement à mon qui ce que mon indo qui belé là. Sur lingo kufa fo bela pour na oui pour kufa lelo pour bomaka. Quand ndenge gloire là nya ute koloba na live e bomaka. Donc et oui pour matanga na motema pour na kati motema na kufa na beso mutamunene. Donc ngai Mami no ba benga te. Maman Jackie merci na message, Jackie mo Jacquina. Non nous pena mami benga te présent on se désolé merci.
Donc, venanga Apo Firenze, parfum de bonne odeur, merci. Donc, voilà. Renate Ifoku, merci. Donc, Mou Pécha, Exi Péchanga, merci. Bon, on est Babeninga, donc, les restes, pas encore. Est-ce que Makambo Bino Bosala Kawana Yako clasher Batou et surtout. Non, to solo là. Éléphant, s'il vous plaît. Est-ce que vous. Nazo condamné yote. Tika nanonga tu na question nanga te éléphant. Yo zali mopanzita sango. Ngana mopanzi sango pe lokola yo. Na na source pour nazwa information oyo ozo subir aujourd'hui ba tu belé ba ozo subir en côté ezali lokola leçon. Si vous pouvez avoir un message oyo yo koki ko lancer pa ya bande kona yo o bazo zwa libaku ya kolando na temps oyo na ba chaîne nyonso ba vidéo oyo ekoleka ba koki ko retenir nini wana ezali question nanga ya liboso et ya mibale nazaki na besoin na yeba OK c'est bon to bani na wana. Et là, on va retenir, dans ce rabat sunganga, na ba prière vraiment mingebele. Nzambe na bino la communauté de Sarato là. Nzamba sunganga na bika, na zonga musala nanga même attention na zonga musala. Na zonga suna ba ligne wana te. Au point ni zonga la ba ligne wana te yango pe ndé mutepe sa makambo. Non. Na ka pe YouTube, na ba ka pe ko finga te. Na ba pe ko sala ba 10 kilos nanga, 7 kilos nanga, na otala mape. Donc là, je suis en tinate. Et ça, c'est que n'abimi faible, ou soit n'abangi, mon toit boit qu'il y a maladie, non. Pour aller bas qu'il y a roula pisayo, recote ça ma belle, au là pas comme on a internet. Donc vraiment, non, il y a une balénie, non, ça, normal. On a invité normal. Est-ce que lorsque vous défendez Karine Mokonzi, Atinda Kabino, Ayeba Kabino, qui est réellement bateau bazo Kobunda Ponanga? Non, par là, on a une question, on a. On état où naza s'il vous plaît. Naza besoin naïbango parce que na état onde kebiso to koluka ko profiter pour na yeba comment ça se passe parce que aujourd'hui yo ozo souffrir. Mutu moko azonyo kwa mana yo nzela moko azate maman. Karine Mokonzi naïbi par rapport à Myriam Mapula, ma copine, après qu'on travaille chez Karine Mokonzi. Quand on a Grâce Temo, quand on a Janvier, quand on a Yvette Kalombo, quand on a nani oh babo qui a na poison nani comment il est moi c'est à outil africain Jaël Chaud donc si on a pas bon tout n'est pas bon pas Karine tant qui était la camarade nanga en plus Karine a fait un sentiment à TV de mon IP na côté télé tu vas pour sur la bien donc Karine c'est une sœur pour moi donc je l'aime beaucoup donc voilà Karine a bien à biso te quelqu'un ko finga mutu to kene ko répondre à mutu non et ça kende ko na yo ebi ka kende ko no so soutenir nde omoni to côté la Karine sans voilà. Voilà. Le traitement maintenant, ça évolue comment? Bozo ko posséder nangondé. Non, maman ngo lobi bazo bakisa maladie. Bazo bakisa ko boa ke la po azo salisa ezozonga. Maintenant lobi na ngai azo sala maele nenyo so suka. Mais maele suka wana po bakoti sanga na libulu. Libulu ndeni. Libulu bachimoli libulu. La sœur mabele. Ya mesure nanga. Na côté ti na kati ba côté batika maboko libanda badindi singa mutu etikali kaka boy bakundi na mabele nanga na kati nzoto mba na kati traitement nango za bongo ba traiter nga mais maman na lobby on dirait bazo bakisaka par là linga loba nga lobby soki akotisinga na maboko na kati ça veut dire maboko nanga na kati ya libulu. Donc mutu oyo azana sima likambo liwana nga tuna sima ya maladi nanga donc akokufa donc moi ba kotsa maboko ezate na kati te fa kotsango ndeti so de système d'émission donc kende po akotsanga ba 13h le fona kende na kende après jour moko na ke le fa kotsanga après
nde akoti maboko nyonso na kati nde tomona résultat. Donc voilà. Mais c'est quoi elle bazo koto na libulu wana bazo kunda pe mabele bazo koto na bilamba bazo koto na bilamba be mutakala balongoli bilamba nyonso na kota mutakala. Bien que yolati bilamba, mais nous avons vu ndenge nini ba parti o malade yango ndenge donc ezayo na nzoto. Malade ezanga na mabele awa libumu mukongo ba fesse nanga nyonso tina mipende awa bozo ben ser non tété ba mon YouTube je veux pas risquer kasi bango balobi nazo kosa te balingi preuve ti boye boza preuve. Je suis sur place je me permettrai pas otomboli bilamba baba no filmer mipende nanga nyonso awa akona la kisaki yango nga fi ya soin likolo soin donc nyonso eza vraiment ya kobeba. Donc, et l'on écoute vraiment déjà, donc voilà. Donc vous voyez, donc il y a bien été. Moi, si d'un seul, on a commis le display, et puis non. Ils ont vraiment display. Donc, oh, tout bon moment, oh. Quand même, ils ont un bon oh. Ils ont pas maquillé. Donc, et bon, t'as ce moment, bah, oh. Dans le monde, c'est ça, bambou, il y a vert, comment là? Ils ont pas maquillé. Il y a un aussi, ah, bah, maquillé, non, il y a un. Donc, voilà. Donc, voilà. Ba effet nango ezani ezo salo mukusa mwana afandi kimia boye pona pakoli jeune biso ya liloba jeune biso tellement na beke boye na tongoli yango pe puis na pakoli na prier ndo moni na afandi kimia boye lutu wana moni omlai wana na vite so bako pesa ngango s'il vous plaît bandeko bo pesa mama lutu wana Alexa bandeko ya les grands cameramen ça lutu wana nini wana luto nde na kwanzela luto yango nde remplacer loboko na loboko parce que ezokota na kati boye ko kwanza donc pesa so kwanzi etiki pota misi mai na makila etiki pota ka place moko donc même tine longi so moni mukusa ebandinga loboko ekoka sute ekoma bela na lutu na ko frotter longi. Donc, donc voilà. Donc ma belle bonne c'est ça robeba, nzoto ça robeba. Donc voilà, ben fait na mwana mukusa. Et ya kana mukusa. Donc moi était na bana kolela, bata lupango ba foze bena ba kota ba mo prilenga. Donc voilà. C'est quoi le plus grand regret ya éléphant de la presse aujourd'hui na mosalo doya oya kosala na YouTube? Mais vraiment, on vrai dire, si on a pas les abonnés, on a côté. Même ceux qui n'avaient pas les abonnés, il y a modèle, on a rien à y être. Tu vois, quand baba qui est maladie, on a mon valdi, on a valdi. Et bah sali boy. Donc, même si tu vois mon blague, mais on a témoin vivante. Donc, on a vraiment, donc, ils ont vraiment réécrit mon nez. Puis plus, on a sali 2 mois, on a sali raté, famille taille la ranga. Ngamo fo futanda kwa bato sika ngafanda awa mama na biso falia famela baleki nanga papa na biso ngande ya liboso donc ngane na suna famille donc je mona na fin déjà 2 mois puis en plus bambongo eza sous-sauté bambongo ko sali ça eza sous-sauté pour mon nyonso esilinga o na bomba nyonso esili donc na suna mbongo te donc bato ba kosunga ngaso ba kosunga basunga et ça bien. Voilà, merci Bandeko Balandi, Sarato la télévision, Bino Baïbozo, Alibakwa, Kolanda Biso, Nangam, Top Media Télévision. C'est un message où Nazan a besoin de profiter, pénal lancé par Bandeko Nabiso, Nyon, Sotosala, Nabango, Moussala, au Moko. Donc, faisons très attention à Makambo, Tozo, Kosala. Regardons à la télé. On vient pour faire quoi? Toyaka kosala nin à la télé, toyaka kopé sa nin. Et puis moi, à ce que je sache, et pas baninga concurrence ezalaka loyal. S'il vous plaît, derrière la caméra, il y a la musique et Zobima. Je sais pas, ça va déranger là. Donc voilà. Naïbi que concurrence ezalaka loyal. Entre nous, concurrence ezalaka loyal. Tout ce qui se passe à la télé, éthique à la télévision, et ceux qui bossent la télévision, éthique à la télévision, après la télévision, la vie continue. Mais chercher à toucher tina ba vie privée, personnellement, na sepela kanangote, et puis ça craint. Vous aussi, vous êtes bozana nous na lignée oyo.
que non, il y a kota na ba vie privée à batu, na ba clash, vous devez arrêter parce que c'est pas tout le monde qui supporte ba lobele mabe, ba clasher sur lui. Voilà aujourd'hui les résultats, mais je suis très heureux. Hier, c'était Saratola qui avait dit niet à cause se mettre les sous-soutés à Tchekitinaye pour abano clasher sur une personne. Attends la fini maman net atanaye à koya ko clasher les moutouté. Aujourd'hui, éléphant de la presse a sali sous preuve, il y a maturité, il y a conscience, il y a conduite, il y a malamu par rapport, il y a makambo nyon so bakutani na yango parce que ezo sala très 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 mal. Je suis là, nazo mona ndeko nanga ndenge nini azo konyo kwama. Ndenge nini et ndenge nini aza mal à l'aise même ndenge afandi na kiti wana. Il y a des parties où yanzo tonaye sincèrement je n'ai pas supporté ya kotala ngo pour na respect ya ba maman. Je peux pas aller ti ba côté kuna ba place ba boîte lié et ça ce sont des points sensibles yanzo to. Et moi je me pose des questions, quand vous faites ça à la fin vous allez gagner quoi? Élément de éléphant de la presse. Jusque là Nata Onyo Soyo Sali na YouTube. Qu'est-ce que tu as bénéficié par rapport à Moussala au Saliti Lelo Oya Kozwa résultat ya malade aux anango nzoto? Bénéficier quand la salaire na biso fin du mois na ba na soto boire ngane ba tinde la biso bon ouais na la Chine de ba sunga biso donc voilà. Merci Toluka Totikayo. Toluka Totikayo bon de livre à Koluka moins acha caméra na ngambu na yo. Pour oluka moye opesa le message important pour na bandeko bazolanda yo pour na ba communauté nyonso diaspora ya Congo ba frère na biso ba sœur na biso oyo bazana poto ba serviteur de Dieu o ba kozwa libaku ya kolanda yo ba meka ko comprendre quelque chose et na oyo eza mutuya par rapport ya appel na yo o biso to kititi na résidence a wabisika boni yo fandaka. Bon non singa bandeko basunganga na prière mingi prière donc bochanga bien na mabondeli bosambela ngai nzambe na bino sunga ngai et pas itenga pe na lalité bande konanga ba chroniqueuse to sambela nzambe azali tina telemi boye pour nzambe azali soki nzambe azali était passe donc je vous dis passe dans bateau boye otala ngai ba moni état onanango donc vraiment sunga na prière physique, finance, nani en so donc nzamba mon abino nzamba prophète Konde Paulo Dominique ozangate na pambo na bino. Merci beaucoup. Voilà, est-ce que aujourd'hui ozo bangate cette question j'allais même donc oublier. Mais en plus la fille azo benga trop. Na ton question puis au kobaksana oyo zanangwana. Ozo bangate que aujourd'hui ndekono moi si otangi kombwana oyo olaxi na ba capture et tout apporter yo plainte na justice boke samba yo na ye ngakutu sokutu et comme mamba plainte kunde sanga so bien makasi parce que mes parents sont là ba yebi partout au Kine batanga kombwana et en plus na avocat nanga Léa Milk donc Léa Milk mbote no bisikoza avocat nanga yo wana écoute sanga maman to qui na procédure à la police to qui porter plainte ngani na boya kana c'était malembe sila nango mais so pe asali bon a wedenga tout bien pour na ba preuve na ba appel na ye ndinga menasanga ndinga benga kanga j'ai ça net le na buta benga 4 appels après émission yo so kate na komona ngana on like ça lobby ta émission ici oui non kuna menga pe to la naib sa Sarah abengi nga suna numéro RTL eza 097 abengi nango abenga l'appel WhatsApp na mbi ta bengi normal azo gazinga kaka donc voilà soit ça la bongo et ça nga bien pour naza ba preuve nada na ba avocat on a déjà bien blindé donc soit linto que na l'état ton aponga bena batu boy sanga ngamona funde le mbonga plainte ngamona ozola ngabatu bazoli ngaba avocat donc batu ba kotala ngaba moni non trop c'est trop mambo fait c'est la peau Angelica Madeleine a kufa madame que je salue maga kufa na pese mbote na sesi kazali biso tout le mbonga Angelica Madeleine donc biso to yeba ki madame Angelica zaki taka to benga madame donc azaki pena mécène donc aya ka pesa biso mbongo nga
tokenda kolande ti na nini na komina Kisasa kuna tokeki kolia mbonga ya madame Angelica Madelena akufa lelo bato bayebi kaka nani Angelica akufa pona nini mwana akende kobota mais ba main noire eza na se boyebi te bongo so eza ba chroniquer nde basali bongo boyebi ngo te ya moni nga natalaki Angelica Madelena kutu muta mbongo aleki nga na mbongo aleki na mbongo akufi liwawa akufi famille na yeti le batambola donc nde naza bofona ki na TV na belela pona koyebi kokufa bolalika bolamuki éléphant de la presse akufa boyebi pe te akufi na nini ba verso mebele mebele yango nga mona yeki na YouTube on a pc là donc yango vraiment na sengi Sarah to la ba pardon 1000 fois pona le katema pe azali na tante donc on est sali bon voilà aujourd'hui pardon mais ba confrère monsieur so babaza si ma caméra kuna ba ngope fo baba leka mais ouais voilà naza besoin to kabwana yonanga awa s'il faut demander pardon à une personne ou à deux personnes na mabe oignon so peut-être yo sala est-ce que d'abord ozo reconnaître que pe au sala pe ba mabe mombo na YouTube ba senga ranzambe pardon la senga ranzambe pardon atako to prophète episode prophète konde pour le Dominique na senga pardon te et non senga ranzambe o apesa nga pema o so batelanga na maladi dans zo lamuka donné na bona kimbinga na nga fo ba sokolanga tala maman na nga bongo sakoli maman na nzoto na nga asokola ngai na be facilité pona kosokola pona za penza monene donc faut sokola nga nikanga apokola nga mafuta donc ça vraiment pas donc et là on a regretté ka ça na ça sumusa na nga te na fa na ndako na sunga famille na sunga libota fona nga mo fona futa ndako maman na nga ska fa na futa ndako donc on a qui pendant famille na nga en tout cas na zo souffrir na nyonso voilà ozo souffrir na nyonso c'est hier qui blessé na ba propos na yo parce que aujourd'hui je pense que vous avez compris elle a bien dit Asuki à côté kala ça so bibi lo côté azonga so vie wana simate donc à partir ya awa à continuer vie mosusu une nouvelle vie o et zo banda pona concert na biso mais batu oyo o blessa ki lobi wana o peut-être est-il lopé et cause la moi 2-3 personnes ba cause la na kanda na yo à travers cette émission bakoki ko comprendre ni le j'ai pas compris question à comprendre bato o peut-être yo blessa qui à travers maloba mobo à la télé message mobo donc le kaki et ça là qui bango bien té à travers émission o business na YouTube to blessa na ren ngabe finga ngandeti ifivete mayamba finga ngako banda décembre ti mars afinga nga mabe même na ba message à communiquer afinga nga mabe do ata mutu nyo na lakise ka message nande na komi ba sanga yem tabwakelo ezayi donc nane le rosenga pardon te ba senga kanza me pardon non je pas dit pardon juste un mot par rapport à non, parce que otiki no tout na blessaye na komba nzamba konde a excuser pas pardon mais a excuser donc voilà merci toko kabwana awa message na suka ou bien na des annoncer pour toko kabwana yonanga. Donc merci beaucoup na bato to soutenir nga na appel soutien à prière Sarah to la merci nazo ko kuna soni donc to la pena nazo ko na soni mais bi karande na kenda na yo donc olimbisi ya Yvette pe ozo ke soni Yvette Kalombo do yewu to pena ba kweto macha mamu menu donc ya biso penza donc merci na BBC Lukamba Banque Suisse donc merci na mère Eve ma solution merci na Kumo Pape merci na Henri Blaise Makenge Levia ba petit merci na BDPC na Yaouli PC na Paris wana donc merci na Dekare Bachia Mobala Sango donc merci na Sarah Kabola Splendide donc merci na yo merci. Voilà, merci mesdames et messieurs les abonnés. Il y a Top Media Télévision, Bayenion Sobolanda émission Nangambu ya Saratola, Awande Tosuki, Nande Konabiso, éléphant de la presse. J'en profite pour nous allons mettre votre numéro, il n'y a pas un problème. J'en profite pour dire un grand merci à ma maman. Oui, je voulais te dire. OK. Mon batunya sur Nablessa, et batunya sur Oyo, M Susu. Atosungete, Finga Batu, ça va être. Bolimbisi nzambene aleki nyonso
nzambe ndaleki nyonso. Voilà, nzambe mokonzi. Bandeko no o batikali na clash okopesa bango message nini? Te mutu mosusu akopesa conseil ba ayeso ofinga nga. Donc voilà, taka na so muta munene na ba maladie faute. Merci beaucoup. Voilà, je vous confirme que ndeko na biso azonio kwama. Azonio kwama, même moi on a fandi na ye awa et zo salanga pasi. Même nga na fandi na ye awa et zo salanga pasi. Babilo misumu eto tchango na vidéo ezalité parce que so peto tchango risque YouTube pe ako katanga ako bloquer bako créer nga ba problème mo boy. Alors ezali vraiment quito côté, ezali vraiment quito côté. Pour l'amour de Dieu, vous qui avez le temps yako prier, vous qui avez un bon cœur pour nako aider, elle est là, elle a besoin de vos soutiens. J'en profite pour dire un grand merci na ba orientation oyo ba maman ba tchana banzela na ngai maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga. Merci beaucoup maman. Je resterai comme ça comme la kisanga déjà nzela wana maman Deborah Lubanda kilo mère à Calgary. Merci beaucoup maman. Hein? Maman Bijoun Ketani, merci maman. Naibi ete pembe nabino buzoba ekozalate salite ekozalate. Nene Wechi depuis quelque part, Fifi Wechi la star. Kim Kimura double K, Lisette Koulouma, Tata Mosia Banananga, merci beaucoup pour le passage conseil na bino ba union sobokolanda biso na bisika ezwami bino Nzambe azala na bino Eliane Kazimoto bon délivre et puis pour finir nakanisi Blandine Tatala Nzambe azala na bino Saratola tokutana toki déjà stade de martyr na stand kuna tuluka moto sa inauguration. Allez, merci.